bangokana Biemolo Stone azaki na secrétaire général Kalenga Mafuta Brenda basaki tourner monene na plateau de bateke tout suffit bango bazoko akade changu e bandaka kateke zo bona changu esuki ti na mongata petit on revoit maluku batambola ki pona ko luka ko créer ba base na bango za la kuna na cadre nejka de manière que bango pe o basa côté ba mongata ba mbakana banda ku pembe ba dumi ba yeba ke bazaka ta villa Kinshasa que idéologie qui ne peut pas côté la bango tout me quand côté tourner on les kala qui peut zo ba réaction bango on revient juste après la plateau pour continuer dans mon mboka ya nike c'est parti la régie Bango Kana Stone coordonnateur Chango Asbel Neige Ozo Kamamana Mwana Mboka président provincial Gelo Nganaza en tant que coordonnateur nazo kende ko sensibiliser ba membre na ngai ya Neige a tozana na Zénith de Kinko le ba ya monsieur le maître John zo kende sko na nzela ya vers ma menkao ti na mungata place ba membre na ngai ya Neige oya ngai ya Chango bazali na Bonjour. Bonjour. Naï. Tout non, l'endemain na pourquoi na episode tozoya parce que Chango za munene. Eza batu mingi balobanga ke Kinshasa donc biso to pesa Kinshasa valeur. Hein? Na idéologie ya autorité morale na biso gentini ngolo. Tabai na bino to soutenir ba idée na ye. Hein? To bongisa ville na biso ensemble na ye. En tout cas, ndenge biso to soutenir ndenge pe ya ko soutenir biso. Na projet na ye toza derrière on monique abaki na zoya. Pour parcourir ba Masina Njil Kimbanseke Maluku le toza sko na Maluku. Alors na kanisi toyebi ke toza na staki toza na F90 na biso nyonso ekomami kuna na kati pourquoi tosali mwa mikolo ebele tomonani te yango tolingai toya kane cordon alobi toyeba évolution eza ndenge nini baréunion ezose passe ndenge nini yango bosekuwaka na ce sens ke même baoyo bazolinga te basadere na mwa koya na bino wana ekozala quelque chose de bon. Bonjour, comment on a Jimmy Bossai. Toza na kati ya Mbakana, toza na réunion à Nejka, ya président gouverneur Ngobila, yango tozo sur na ba cordon, ya Changu, toza ba membres de plus ou moins 350 membres, au bazale belé yango tozo se plander tozo chaque temps kota la biso tozo aposa président Asai la biso Musala ya Kinbopeto. Ça qui nous peut tout na Mbakana batereria outillage nyonso tout ya kosa musala ezala o to activer ba membre o de toza boye to sa musala ikombo nanga mama Magi navandi na Mbakana naza membre na Nejka na sepeli makasi lolenge papa gouverneur de la ville Ngobila aye ko fungola association o ya Nejka na Mbakana biso pe tozala actif to sala ndenge tozo sala na centre ville na Kinshasa awa pe bopeto ekota makambo nyonso ya malamu
ekota kati na mboka na biso. Déjà, et quand on a rapport au côté de la Guinée, au côté d'un jean, au côté d'un massina, au côté d'un zèle, dans le côté d'un maluco, effectif pour le comédie. Alors, ce n'est pas pour réunir aux alliés à base, on a représenté le président Yamalou. On a représenté coordination et coordinateur que je suis. On a représenté. C'est-à-dire que Moussala, on est faux de Moussala. En personne, M. Héritier, Nazali, président de NEJCA, l'association de mobilisation de la jeunesse quinoise, dans le quartier Doumi, dans la commune Yamalou, dans le plateau de Baté. En tout cas, c'est une association na kombo ya Jantini Ngobila, ata gouverneur ya ville province na biso, na kati ya quartier na biso. Mais toko sepela benga mingi ba avantage nyonso bana oyo baza na kati ya ville. Bazo bénéficier biso pa tant que toza na ville province na Kinshasa, to banda ko bénéficier en hôtel ke na Kini Bopeto, biso toza na posa million na biso pe za na Bopeto. Toza ba difficulté ya mai surtout. Tolingi pe biso beto bénéficiera malgré na kati ya capitale zo bénéficier mai ya pont biso même ya forage tozwa pe mo avantage wana de façon que population oyo tozawa roi ya za likunzi ya biso nyonso bana Kinshasa ameka pe kotala kana biso na kati ya plateau awa toyambaki ne kama maboko kofungwama na staff mama ndenge bavandi tokosepela penza akokisa susi na biso oyo na sengi na mukuse na koloba yango wana soki moko mo à part ça quartier Doumi eza quartier moko munene parmi ba quartier mingi na Maluku. Dans ba village mususu eza na kati ya quartier Doumi ezozela pe e ya manège kezotala soki awa na kati ya Doumi tozi ba avantage bango pe basadere tokoma biso nyonso bana ya tata moko na kati ya NEJCA. Yango wana penza preoccupation na ngai. Mama Kari ngai naza membre ya NEJCA na quartier Doumi. Tosepeli koyamba NEJCA na quartier Doumi na plateau de Batekie siko tolingi bavantage na NEJCA ezala ebele biso na Doumi bamama tosi ebele makasi siko bamama ebele bazolinga bamona baavantage eza na kati ya NEJCA po bakota pe na eloko wana siko na miniti oyo tolinga bamama bazebele kutu soki totangi antuka tokoka te tozebele na Doumi antuka ndenge eza boye tolinga baavantage ebele na NEJCA te toyambi yango na maboko nyonso tu ya kofungwama toyambi yango mpenza na esengo na plateau de Batekie me tolinga baavantage ekontinuaka po bato ebele baza na mposa bakota NEJCA te ifale bayebele bakomona baavantage eza na NEJCA baavantage eza ebele tokosepela makambo ya kitoko eza ebele. Komona nga bango Caniston nazali communautaire ya chambre na NEJCA asibele ya mwana mboka autorité morale. Bon, mobilisation ya lelo ezali par rapport ya mobilisation ya bamambre ya NEJCA na district ya chambre en tant que communautaire. Natalaki que non, il fallait na coordonner na tambola na Kinshasa na province na district na Chango tous les points placés Kinshasa sous. Mais tout dit na monga tabasi ça est place ba membre ya NEJCA et na auto sensibiliser ko so na pour na idéologie ya son excellence et en mana sa circulation na ngaya journal de jamais moral na son excellence. Tout d'abord à l'objet que Ngobila espoir de jeunesse chinoise, c'est-à-dire à la vision na ezali pona pour jeune union surtout pour la kata de Kinshasa à se retrouver à la derrière ba idée to soutenir la action na la derrière action na idéologie na liboso ya mwana, c'est-à-dire quoi awa ne toza na kati ya Bita eza na kati ya province ya Kinshasa. Il fallait l'avantage mais ça nous surtout ça de malade que ba matete bali a peut toza na kati ya
quartier oyo eza na kati ya commune ya ville province ya Kinshasa yango wana même idéologie oyo ezala kuna yango deyeli yango kote ezala premier gouverneur aresumete telanga akende ti place Kinshasa esuki donc makanisi wana en tout cas makanisi wana eza excellent mpona yango nayaki mpona ye mpona bato ya mitema likuni bato balingi kobebisa peut-être morale ya bato moto ya bato azosala biloko abie ezali mobile aye kodelivre biso Kinshasa omona na ye obembo nayaki ti kote oyo mpona idéologie wana bon nazopesa message kaka na bajeune na biso ya kote oyo na kati ya plateau nazopesa message eloko ya liboso ezali bilanga oyo ezali primordial kote oyo na kati ya nejka toza na demande oyo tokosala epai ya mokonzi epai ya gouverneur numéro 1 batracteur numéro 1 baétat de besoin biloko na biso oyo ya bakini bopete bamoto bapao banini tokosala yango numéro 2 eza mpona bafourage ya mai oyo moto toya santiri kaza na Kinshasa message na memi bango koto nazopesa epai ya autorité nde yango alors Gentini aza mpe derrière biloko wana badi tozosoutenir par rapport tozala ne main morale ye akoyoka biso biso mpe tozosoutenir na kati ya association na biso ya neige nazolance message mpona bajeunesse na biso nanu mpona bakonzi donc nga epai na biso epai ya neige kaka aza na mokonzi moko autorité moko morale oyo eza mwana mboka Gentini eza provincial na biso idelola oyo nazolance message directement epai na c'est-à-dire qu'il faut protéger ma jeune ndenge statut na biso ndenge mpe makambo oyo koki kosalama po tozala main morale na mokonzi na biso epuis nazopesa message epai ya mokonzi na biso nyonso tu ya Congo mobimba c'est-à-dire asoutenir idée oyo ya mwana mboka Gentini Ngobi parce que makambo oyo tomona na gouverneur moko te oyo alingi bato na ye c'est-à-dire bakinoa lokola Gentini Ngobi en plus lokola ye moko aza mwana mboka mwana Congo et puis kinoa de naissance 100% wana alors atamboli mpe nga moko te naza na CG oyo azali secrétaire général ya coordination na tiango azali awa ye mpe aza na mwa maloba oyo akokolase naza mama Kakalanga secrétaire général ya tiango awa eza mbala liboso te toyakayaka na biso lelo nde tosengaki emonaki ya soki tosala misala tolingi mpe peto wana ya Kinshasa ekoma mpe ntina kotoko oyo nyonso mpe ezaka Kinshasa. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle et grande émission par excellence, c'est tous les canaux mondiaux, c'est l'émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Merci beaucoup na mwana mboka Bango Kana Bemolo qui stone et pourquoi pas maman secrétaire général ya Nejka Kalenga Mafuta Brenda na tournée muneno basalaki na niveau ya plateau de bateke eza juste na kati ya Tchangu pour la sakino asbel wana basaya mwana mboka Gentini Ngobi Mbaka ezali juste pour la sakino kino partout aux allées sengeli ko soutenir vision ya mwana mboka Gentini Ngobi Mbaka c'est ça mais ton vision les la vision ya solo ton vision les la vision le kutati ya kwambrie bana kilité. Merci beaucoup pour tout le monde témoignage, tout le monde qui peut idéologie à moi la mboka stone nenga bana le bazali coordonnateur que en tout cas ba tambo là ba vraiment que ceux qui moi la mboka Gentini Ngobi Mbaka se sentir aux alliés moko ba bakaza ye moko côté à la population dans la simalengi et soutenir. Merci beaucoup aussi na moi na mboka ewazi bailotaka ozali nkumu na ngana cc j'espère que vous passer la carte à structure wana asbel wana ba tambo se melongo pour le luka ki idéologie bozo ça ekende liboso. Voilà. La carte à Moussa pour continuer sur les Cameroun Italie à IDPS. Qu'est-ce qui se passe dans la carte à parti présidentiel IDPS? Côté Auguste Kabouya, secrétaire général, côté Gibao, secrétaire général. Tozalaki bientôt là. Lobby, c'est lobby dimanche. Tout le monde qui moi Namboka Ibrahim Matenda